Alléluia. Dieu est amour. Amen. Salut un peu la gloire de Dieu dans la salle. Je voulais faire appel à une personne qui est aussi enfant de Dieu. Je fais l'appel à la personne de notre bien-aimé Gilles Chungu. Acclamez très fort pour la gloire de Dieu. Il a vu la main de Dieu. Il voulait vous dire merci pour vos prières que vous avez faites pour lui. Bandeko na ngai. Amen. na manso oyo bosalaki po na ngai nasengi bino merci mingi. Gardez le silence s'il vous plaît dans la salle. Il a quelque chose à vous dire. La seule prière oyo Yesu atikelaki biso biso banso tokanga miso. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Gardez silence s'il vous plaît. Soki nabengi bino bandeko na ngai, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas par hasard que je suis arrivé jusque-là. Nakopesa moi liloba ya Biblia, moi lisolo moke ya Biblia. Na kati ya tempelo Yesu azalaki na bato ebele o azalaki kosolola na bango. Kasi mama oya bimisaka ye, mama na ye ayei mpo bato bazalaki na libanda. Mpe azalaki accompagné na bandeko na ye. Moye mama akota tina kata ndako na tempelo esika Yesu azalaki te. Atindi bato alobi boye bisaye mama na yo na bandeko na yo bazali na libanda. Boyoka réponse o Yesu apesaki. Baye bazali na ngai awa bangonde bandeko na ngai. Soki bomoni nga na ye awa bo considérer ngai ndeko na bino. Ainsi dit l'Éternel. C'est vrai que ceux qui nalobi na banda koloba na koloba mingi diloba nanga ya suka yangoyo. Et que Dieu vous bénisse. Ceux qui bomoninga na ye, ce n'est pas pour rien. Je n'ai plus envie de faire la mi-chemin avec Jésus. Je vais aller avec Jésus jusqu'au fond. Yahweh lelo na ye kobeta na ndako na yo fungolanga na kota ye pona salela yo
sala ete liloba na yo ekoma mwinda ya nzela na ngai elongola londende oyo ezipi yango opesaka satupolo mosala ya kotunga les âmes perdues nga na kosangisa bato na loyembo utanga na botama nanuko na mona te moto a bosembo akelela yawe lelo na ye kobeta na ndako na yo fungolanga na kota mokonzinga na ye epai na yo nkolonga na yo kimbela na yo kata motema na nga na ye nadimi ebengeli na yo. Nous allons prier pour notre frère. Étendons nos mains, nous allons prier pour notre frère. Nous allons demander que Dieu puisse les garder, lui et sa famille. Nous allons demander que la grâce de Dieu puisse demeurer à lui. Nous allons prier pour lui. Allez, priez pour notre frère. Priez pour sa famille. Alléluia. Merci Seigneur. Père, nous te présentons notre bien-aimé. La Bible déclare personne ne peut venir vers toi si tu ne l'attires pas. Nous confirmons c'est toi qui l'as touché et ce que tu as commencé de faire dans sa vie, tu vas l'achever, tu vas l'accomplir car l'évangile c'est une puissance de quiconque qui croit. Au nom de Jésus ainsi que nous t'avons prié. Amen. Merci. Merci.